Les internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Matanga esi la kambango epa ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi epa bakolo na yango ate bopesa ngata. Corps ya Papa Wemba, tout d'abord Papa Wemba Koufi en tant que musicien et chef coutumier intronisé. Mais ce qui est là, ok, au comment on va préparer place à ba musicien, mais place à ba chef coutumier zate. Lelo, ba konzi ya Abidjan ba chef coutumier, ba memi Papa Wemba, ba ye na roi ya mboka wana tina mboka na biso, ba ye kutika corps na morgue ya Papa Wemba. Mais biso pe tukanisa ki ke biso nde ba kubimisa corps wana po epesa vraiment valeur na mboka na biso kokoma kuna ba konzi ya mboka na biso baboyi. Tokota tomona ni corps ya ndeko na biso chef coutumier. Soki comme chef coutumier to sala ka ba tradition na biso. Mais bino bo libérer corps kende kandengo wana sans que tradition ezala. Est-ce que ba yebi conséquences ezali boso na ba tradition otozo sala? Mais lelo bazo kende kukunda ye mabele ya banani maintenant omoni baye kukunda ye lisusu kaka na mabele na biso moko. Mon problème wana tozo pesa moi erreur makasi to sengi ba konzi ya culture et art ministre de décentralisation affaires coutumières parce que pouvoir ya ba chef coutumier soki ezala place était et koya ko besa lisusu ko pesa lisusu ba mbeba ebele. C'est pourquoi lelo oyo salami nous ne sommes pas contents, tous les chefs coutumiers du pays, de la République démocratique du Congo, comme on a moninga na biso et comme il y a politique. Est-ce que politique est tout beau yangote? Même Papa Wemba, quand il a fait ça, il était qui? Il était chef coutumier. Mais comment est-il pas possible de respecter coutume ya mboka o bango babote batangeli mikanda po bazala ba politicien coutume ya mboka bazo bafoué yango kende na Nigeria, kende na Afrique du Sud, kende awa na Zambie, même awa na roi makoko na Brazza. Ozo mona ba konzi bazo vraiment même Sasungesu azo mitia passe vraiment na coutume ya mboka na bango. Mais o ya biso ya ba congolais to yebite ndenge to kobongisa mboka na biso. C'est-à-dire kaka politique coutume za lisusu na ko senga ni pa ba konzi. Toko bango ata to sengi basala kate. Bango comme bongo. Et puis pouvoir au bazan nango to yebi ezaka ba pouvoir ya mandat ya ba rotation mais quand même to lingi biso to pesa bango poids ba vanda mikolo ebele na kati ya pouvoir mais c'est les coutumes to utiliser coutume ba vanda ebele na kati ya ebonga modèle lobi que so ba kundi Papa Wemba ayo bosala biso espèce biso tous a déjà mes contacts à partir kobimaka na korwana da ebimi déjà na nani na morgue il a fallu moko ya ba chef coutumier azala parce que tradition pe et se marier par rapport ya coutume na biso on n'a rien fait ni dit parce que ba kondi ba ebite kaza chef soki ba hein ba kondi ba ebite kaza chef Muto yebani très bien na ba chef ya mboka na ye nyonso ya Sankuru intronisé na nyonso azali chef nde azawana. Est-ce que muto koya koma wana Kinshasa lokula Papa Wemba po amilo bakana za chef coutumier et puis chef coutumier akuzwila ngoni ndaira za na mbongo ebele akende koloba na za chef coutumier muto azana nyonso et puis aloba ngai chef coutumier akuzwa ku daire chef coutumier kuna iloko zate azozwa mbongo ebele na misala na ye mais azo batela nani kombo wana ya nazali chef coutumier parce que ba pesa ki na bokoko azana ngo ezali le sang héréditaire. Tata na osoka kufi yondo ko tikala yende atikali pour le moment après Lumumba ezali nde ye oyo Papa Wemba omonaki na ba chef na bango kuna nde batiaki ye na ba chef na bango nyonso bazo représenter Lumumba kuna na Katakokombe Sankuru Lomela Lubefu Loja nde batiaki ye mais toza koloba mingi boy recours à l'authenticité politique et utaki na coutume économie eutaki na coutume nyonso eutaki na coutume batata bamama bana na biso mato yelekaka moto te biso nde batata na bino toza koyebisa bino bozonga na se ya nzete soki bozongi te ah hey mbala misato nalobi yango. Les internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W.
esilaka mbango epai ya bapaya tala ndenge bapanza te kasi epai ya bakolo na yango ate bopesa ngata